Yekisi na yaka kaka bawolola baseka na saka wana. Ozaka wana bujete. Yo baninga ba témoignant. Yo témoignant te. Na mona église moko boy. Bazo misapela mutili boso. Botala yo. Osali combien ka? 6 mois pamba ka. Boy ko passer. 6 mois pamba. Botala. Nzamba saleli. Na nzamba sali. Ongi na ngindi. Na sombi lopangu mususu na voyage à Poto. Mususu ngana zo bala, mususu ngana frère kutu na sala kateme na kokimbonga liba ya libala. Oleta maboko. Babeti beta. Moi batena côté so batema to kitimi to ka batu be chouer na classe. Regarde. Wala soni. Mama, babi musuma te silence 0 na batiro bi nde baboto liku. Ngana onganyata na batiro bi. Na tiro bi. Na batiro bi na nginda ta na batiro bi. Ngonge ezali na. Mama, na komi mukolo na kufa na tiro bi. Asima lopangwe na tiro bi. Mama, mokilo yo. Yo tikala ko kasola biloko. Otuna te beli ndenge nini. Biloko mingi to bangi na solo, vanda nye. Tika. Kendo meka musuni maka? Makasi. Mais solo différent na ndenge be? Ebeleli. Keba. Keba. Tango sokota sana waka. Yaka emone lamba o, papa manda alataka. Emeni alata. Batekela nge lamba era na miso ko molili. Oba bakela mama beso ko matibisi. Tango bisi zo de mal po bolonga ko mando tapa to. Mais oli lo bateke. Na sombini. Pantalon jean me ba bamba na tisi awa yala. Oma peleke no neti. Mutu akwesaka nde nzoto na ye be bato. Na yebi te bande ko pantalon batekela nga. Mais kana sima levis. Na soka ba chemise mususu boye. Ya bana basi me na kola mibali. Comment chemise ba chama papu lokwa mapeka masasa. Osomo na chemise ma papu lokwa ba CRS. Ba gumba ngobe me na kola mibali ba tia carton. Na repassage chemise pantalon ba binoke na ngopena misi dimanche. Na fonga na tomba chemise bana 8 ans na kola ba ta 32 ans. Ba ta isa se ba mettre on peut se ba piste clé. Face à la mbongo apo de. Na lo bana yo. Ngata na kolia pa na so na laki lelo pa na kolia lobby. Na kokosa na koluka 100 francs moko ya pasi na sombi bamba lokwa na chemu tamu na ndobo. Na koya na bombo na moi mwana bibi bomba ko Jacques. Na bi yo so ko si bomba ba ko selfie ngana ngo fou. Échange. Va chez ma vie. Na oyo bisalo. Voilà technique. Ko tala to ko mona moninga be bombo eh. Donc na 100 francs mais na ko livrer 1600. Couvert, on est là couvert. Couvrenga. Couvrenga ramela couvert. Parce que moi na commencé à moninga ka sengo bombo. Business na démarrer na zandu te pa bolongwa. Déjà makine songa ka on est tout que timbi talana. Dans zo table ko so kaka. Yo maninga bis bako. Wala wana chauffeur. Ba ko si yo kaka. Wando wanga na monta. Osoma combien? O me ko kaka. Ah 5000 kaka. 5000 Ah, 5 000 la pamba. Regarde, comment 5 000 ça va. Mais quand même. Ah, quand même, il y a un peu. Oui, l'ambert vous a fait 2 000 francs. Moi, je vais 5 000. 5 000. Tu fais ça à 4 700. Donc, en 10 dollars. 10 dollars. Voilà, son nyonga la mutema. Voilà, passe. Bon, l'on va s'y côté. On a besoin de l'on va natala. On va place ça va panzani. Chercher les informations à la source, c'est notre passion. Vous informer aussi, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante. Appelez-le Bensi Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite. Personne d'autre presse. Aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau. Je suis accompagné de Mouto Bolinga Kamingi. Il s'appelle le pasteur John. Avec lui, donc on lobela Oezali actualité, Oezali Kosama Namokili Alelo. Sans plus tarder, je dirais à Montréal, à Fongolanga, et je dis bonjour, pasteur John. Bonjour, monsieur. Bonne santé. Très bien. Eh, Kala Makasi, eh? Namona Okala. Au bois qui ça, je suis le camp de télévision. Tout ça, base, en tout cas. Oui, Bika. Vraiment, pasteur John, là, vraiment, tu as le bel Oezali actualité, mais tu as un biso ba combo te to simbate. Mais les autres, tu as dit que mon abassal na Nzambe, ba komi ko appliquer loi o balobi kenini ya kaisala ya Nzambe. Au juste c'est quoi tu comprendre te? Problème est ça bon. Oui, bien merci Nantala. Après ce conseil moko bino baba journaliste ba chroniqueuse. Problème nangé ça bon. Parce que au moins nzela Nzambe. Ba kana ngona schéma ndingo calculer l'été. Na ba no période. Nzela Nzambe ko sala 30 ans na suka Nzamba bwaki. Est-ce que yebi
na nzela nzambe bakomona osalelaki ye mingi me na suku mpe opengwi nzela nzambe oyo asalelaka nzambe akontaka mpe teke mikolo nasali na nzambe soki ozokonte baane na bamvula okomisa nzambe pire yo na ndanga mpenza bien oyo bakritere nazoloba bakritere vrai conseil nakopesa yo yoka makambo mosusu alobaka na bible paul apôtre paul alobaka nini natalaka ndenge nasalaki na nzambe te natalaka nde arrive na nge komema nga wapi nete soso comprendre abaki na boyi après avoir kosalela ye na suka nga moko babwaka nga na moto basali ya nzambe ya lelo naoloba ngo na humilité nyonso na remarke basali ya nzambe ya lelo basali ya nzambe moko soki asaleli ka nzambe lokumu emati akomi lokola akomi super star okomprendre nga yango naoloba akomomona lokola ye nde sukisa donc nzambe ayoka kaka ye baninga orapesa bango ata valeur rien kaka nga nde mutu naza supérieur okoremarke na ntongo azalaki na kombo mosusu lokola asaki eloko moko nzambe agree bato babetele maboko lobi na poka change kombo or nga nayebi te peut-être nga nde na se trompe mpo nzambe ti mokolo tokozonga tokotika kokomprendre banzela na ye te nalobaka chaque fois mpo nga moko nde nazawa oyo akondima nga ndimi akoya afandi mpo baoyo bayebi nzambe baswadiza ke babengama na nzambe batelemelela nga na façon nyonso na batv wapi lelo bango bakoma fa bateya fo bayokanga bongo bazwa mateya nete soso comprendre yango mwana nalobaka chaque fois nga mpe nakotaka na bakaro privé batu te problème na nga eza boye est ce que nzambe abengaki yo vraiment akoreproche yo te na mabo ozosala yango wana nde problème mama mutuka nyonso eutaka magasin ezalaka kaka na frein vome nakopesa conseil tambola na camion ya kizaka oyo bazoseka meza na frein ya malonga ke otambola na camion ya kitoko babetela yango maboko camion esika oti usine me frein ya kobeba mpo kobomisa o noki ebele basali ya nzambe bazangi frein ya vie or frein wana il faut bareproche yo nzambe alobaka nzambe akolobela travers mutu ofandika naoba polele bango tellement bamona badele basali na nzambe eleki ebele mikolo balokumu asali na nzambe tellement bato bakumisi ye mingi kozala ya nzambe mayoka so tolia mutu apart nzambe kaka nga okopianga conseil nini nga kutumtende nasaka miracle aboye buzoba na bango emonani na miso ya bato soko reproche bango babisolo bafélisi ya babible okoka bango yokuta ebi bible tokoteyanga nini ndenge kaka satan tombokaka na lola boye kaka bakritere ya satan ndenge apengo na lola nde bakritere basala nzambe ya lelo bakomi kotomboka lokwa satan babwaka ye bapesaka avertissement na kolo mokili oyebi modele okende yango te louange bandeko koyemba na komona ngo ndenge elongo elokumu nange ekomi ya yo o te ezaka boye na boye ta ti lope koma satan nde mpe baza bango mpe bazodefendaka na nzambe a partir ya makambo na bango nde balobaka ya malikamke ngai nayebi nzambe omona te ngai na nzambe toumela soko bandika moni banzela ngai natambola na ye banzela wana eza ya ndenge azwela yo memelo na mpona expérience na yo na ye mais mpona kozala liboso bato edifie bato bombaka mabe na bato bamona te mpo kondima ekokita écoutez, on se comprend. Non, comprenons très bien. Au monité que ma souma batu monsieur sur le bas mité quand il va ça l'anda, ya nzambe. Ya ba payen pour tanga ma. Kindumba liboso to mona na mukili yango. Ngai na mona ba kindumba combien? Comment il va ça nzambe ne to lobela. Po bino bo ça exemplaire. Exemplaire. Na so loba wa mutuku tu ba nommer na politique. O ko sala masumu ebele po mbonga politique so comme c'est fait vertige. Mais a boy ko bala kindumba ya bele bitena tamba ne kenge po ba population ba pesa ngama kilo. So na baby si fallait nangi kosi na yo za na nzambe ozo te na batu basambelaka to te yo za representant hôtel batu nakoma nzambe oyembi na komba nzambe tilo batu basana ngona ba telefone mateya na bino na koyemba kaka yo moko na TV pe opengwi mbongo en tout cas bopengoli nini ebela basala nzambe bayebana te mama tilo basana ba ministère 40 ans papa moko na yebena ba masina église netile ezaka na 15 personnes banda soko tunika to banda kana bakingani oyebana na abinga kutu mtu na batisa ye mais nzamba permettre ata tombwa mais mutu otambwa na kobata mananzala abebiti nzela nzambe kuta koma alocataire atia na ndako na soka zimbongo na bango koti su na musala ya nzambe mais yo oyebana bandimi bazokongola mbongo bazofutelo ndako mutu ko bapesi yo voyage bapesi na poka susu komi na kindumba otombokeli nini bomi yebi nalo bana polele ya na église ya lelo yokanga basala nzambe bele bakomi ba geazi obi geazi na tango ya bible
général moko na man ayaka babikisa na mosala nzambe ya vrai elisha bana bakoyaka tant batinda ki nsikona 7 fois na journée era biki na mbongo tuna ngasi kona kota na idea mosala nzambe alobaki mbongo mutu ya politique yo ya général na ko zango te pona tali population ne bazo souffrir na nzala o comprendre maboti na tali population ne bazo souffrir na nzala tonga na zimbongo na yo comme le ko corrompenga kende na ngo sekela sike ko pianga te zonga na ngwela tini kende oluka obongisa pays batu ba sepela bongo kimezongela nzambe tanga tindi ya kende oya mibalege ya zilo koso ko basala nzamba lelo misusu mbongo muta politique ezonga jamais alanda na sima batindinga na zwa tanga pesa ki mosala nzamba sole ko timbela nzamba vertire ta kuna azimbongo abela le petit lelo pour mona que tilo ba église combien de basala nzambe bateki ministère nzambe likolo bato bana mwa mbongo lokumu mama yokanga témoin muta ko simba kisi soka tembi boso bato nzambe ndasa asali yo mutu bato pesa respect na nzambe okumkolanda muta mbongo na ndako mobata akobanga nzambe na onde ndengeni basala nzamba lelo mosala nzambe basola ndeti na ndako omoni yo za prêtre aba pe mo aba yoka susoni yoka yo za prêtre ometeke makamno na corruption de tchaka ba prière po yo mata abandi ko ba na ko bata maloko ne manager azo komisa joueur mata na terrain yetanga komona ba commissaire pe a mosala nzambe mikitisi mingi tikana pe na pesa tanga kabele ndako mutu kambongo lekina TV nzambe nanga na prière asali njonga nde mtoto ngo fada tali mais basala ngande na modelo yo olelele lingati na bana nanga ba moni ba tundi papa pesa ka ye papa donne lui comme en français papa donne il a beaucoup parlé ngo na bana ba koti likambo obimi kola ridiki obimi ko mosala nzambe moko pepele ya moyibi pe mandia geyazi apena tango je suis béni on a seba fashi disi na poto talanga bonjonga nde est-ce que biloka boy ya manjative nzambe en tout cas ya kosenga na lubango bien kolo mokisi ko sala ngana nzela boya tika atika na ye nakolinga nzambe amemanga na banzela boye te je te dis que koyeba nange koma sujet ya soki atosolo na bato bamoni bapesinga ta encouragement nakei na pembeni koma pesa omoni ngai nalingaka mama namona yango lokola ondele nasali nzambe te wana yaki moyibi eza kimandia na transmettre koyeba nange koma sujet ya kosenga wana eza kimoyibi biso toyebe basalaka mama ya nzambe ezalaka nini nakosaokuye sanses yo mokanisa ye yo suka na koteya apesa te suka wana koma yo mosali ya nzambe okoma nsima mateya kwapuyaka bato oyo komona uti poto bandi bapuyara minene sele moko na eglise apesa koma mbongo na kobata mama $50 100 okomokosela professeur balise mutu auti Canada tokota retraite nzambe mofema ata soki marché ke mutu ya Canada azoluka mwasi na kisasa mwasi mundele amonisinga pasi nazoluka mwasi na Congo pasi alukelanga mwasi abandi ochekene bafitu bayaka nani asepesaka nga ser Monique apesanga ma bafenti na kichweki sana menga na kobata masifio fana kabele libala or fer Monique asala mobali ana fanze na kisasa kwa mobali azobunda esimba loka velo ya bashani molai muke longwe abi yete ezo umela ser Monique ndamba lakini mobile no uti na Londres ça c'est lui qui a prié amen akena ndaka tomboke lo ya kala asimi ndela kepo poto ona convainc ona ba passer à lelo ya lelo ko ya kilelo ba sérieux problème tanga ko kene bomoni kete sero pena nzamba sali professeur esi esimbi njoka tanga ke poto makambe ba ebandi nzamba kaki te bisaka des ordres so kama libalo nzamba pesi bino et comme si des ordres ndengeni mobalo ko boya oya takina ba fere zanga tina luka so luka vina pasi tango kimie nzamba ko pesa ko mwa tisu ya kimia tomboli donc regretter na suka so na yeba ki siko nzamba ko singa to prière nde lokuta bateya lelo na oloba na bateya lelo bota bandimi na buzoba bandimi na bitema pressé bandimi o balongoli kondima pa nzambe bakabela ngo batei soko za mondimi moko ya likolo susi ko bonga sa oleka na koluka okokaba biloko ya lotere on comprend nga très bien et comme te nzambe nanga asali mama combien de infiltrés nazo songela bakoti na église kota za kimbongo boyebi te bato a sacrifié pas mbongo boyebi te bolelo le batol asombi batol na bakiti kombo ne komi chaque tongo fubo te ka kombo na ye omoni frère omoni sœur ta l'église ngaki koya soki apesa ka $50,000 tende to keiwa seke nzamba sa fuka mato pri eta dam na ye boyebi te kota za kimbongo boyebi te bandimi asolo bayaka na mapapa lokwa nanu nzamba sali te bokomisi bango lokwa binemi surtout granger oyo bapesaka te
nazola bano polé eloko siko ekamwisaka paster bandimi oyo bapesaka bofrande ebele wana bakomisa bapaster bariche bomo botikalaka bapauvre problème eza boye te eloko elekela bakomisaka bariche te problème eza boye tokende malembe yoka ntina kopesa na église nga ata nasambela to te kopesa eza droit kokaba na église eza nini ke église eza soki nga moko navai na cheke nga kokóma na nga leso natali na vérité eya papa na mama te babombi nga moto abomba nga eza nzambe mpo natali témoignage ya makambo na nga moko sa nabetela bato mpo bato nyonso batambolaka na nga te me natambola place ka bato baza eya na makambo mosusu nga oyo nasala sa bato ya quartier bafamille bayeba oyo nga mona ebike natambola mabe okomprane nga me nabeta lisolo te me nzambe akoteli nga ti lelo soki namoni babénéfice mosusu nakomi na neti exemple kolia kolala kokóma na 2022 na kongo ndenge ezokende eza nga te mawa nzambe place wana soki naza nango ata natemisi mvula na ngai esali bino nini nazobanga koloba age nanga mobimba mpe kokutanga piaka babato akoli mingi na mbongo na maboko eza te foti mpe yanga te nakowayawaya kaka oyo ti nzambe na mawatali te ayengiyengi mpe mingi yango moni na classe ate otangaka mabe lataka ndenge ekole esengi bakobatela o bapoint somo so babia enfilé nga bamatielanga nde bapoint na kolo mokili kotambola malamu na ndimi te ezaka mbambe eleki atosi ekole mingi akangi chemise ntina kingo lokola sango matakaka toke mwana nde tobaka tia ekole chemise barepasse mbenza nde bimaka mingi mbenza alataka mpe cravate magete azaka lesheki matosaka ndenge ekole elo matakaka na nzambe na bongi do nazwi nde boye donc azaka yanga do matakaka babiso oyo elekisi nayaka kaka bawolola baseka nazaka wana baninga batémoigna yo témoignaka te namona eglise moko boye bazomisa pena motu liboso botala yo osali kombioka 6 mois pamba boyokoko paster 6 mois pamba botala nzambe asali ongi nangindi nasombi lopango mosusu nazwi voyage ya poto mosusu ngai nazobala mosusu ngai na frère kutu nasalaka teme nakoki mbongo ya libala oleta maboko isoka kobeta wana batena kote so bate biso tokiti mitoka bato beshue na classe kaka wala soni mama tobima lokola tosambelaka mabe nzoka nde toza na nzambe me tokokimela wapi akabelinga mbula pimelinga mbongo na matame bando te otetuka naloba na yo réalité oyo tala dieu est bon tala za na mutu moko akotela nzambe surtout soki oza na bato osouffri nakoso te dieu fait grâce à qui il fait tokangamaki na embouteillage mais eza te ekami ekufaki ntango embouteillage esili tofungwami nzela efungwami yango na vinga soki nakufi te naobela te oloba te tikanga tiola mutu na cercueil oyo azotala fandanye kande na babi nyonso na match ekota na premier mi-temps te babi mosusu match esila 0-0 na batiro obi nde babotoli coupe ngai nakoganya ata na batiro obi na batiro obi nakonginda ata na batiro obi ngongo ezali nani mama nakomi mokolo na nakufa na tiro obi azima lopango na tiro obi asali mpe mariage akomi koko na tiro obi akomotya mpe miliki na ndako tiro obi na ntango asuka mama nakoma olemba olembi nzoto bandi komona kenda okpa nange esili nzambemama ebele nakosa o te sa ata lokola wendo aye kobima moyembi monene na tiro obi muza ayaki papa wendo ma amamiki egypte atiliki bapoto wendo okomprendre na moyembi moko asimba ata kisi ya moke te po banzembo ayembe wana ezalaki moyembi ya nzambe amonaka simba kisi te toyekomona banzembo nde malamu kaka tano sanfra ebimi oyimisa bwana bongo ekei na katanga ndomoni mpe koyebana ne ba nyonso oyo ayembe ekendeki wapi nzambe borekipere oyebika ezala mwana wendo koloba papa abiso abongaka te na miziki ndenge nini bato ebele bazobonga tokola bamusicien mama mokili oyo yo tikalaka kokasola biloko otuna te ebeli ndenge nini biloko mingi tobangi na solo vandanie kende omeka mosuni makasi mais solo différent na ndenge ebeleli keba yomoni kisasa tambola kote sokende
kola na bilana anda te mama mukilo yo mais ba fi ebele lotomo na ba lingi vie apprécier makasi ba ko ba pe ba bomba to comprendre na moni mususu ba telenga na vidéo anga asili nto ba binga sa ababi déjà comme mukie moriba vraiment abimaki na mutakufa moto ngazalaka kilelo nini wana so alati so baliko taliete kilelo baza comment na film ko zo tambola boye na nzela minene oyi minene minene ya olitali banda na seti mikolo cette fois baluka ka otala azaka na chance soko za piaka to bengia ko telemate soko zaka na mbonga to za lipapo za na mbonga l'équipe pembeni na ye makilano etuti so atelo deux fois abeta ti fait tenter ce qui c'est erninho moteme baluki mbongo tu fotikela ye otikela ye moteme ko moto ka so na bimina to ndire na bebi non ça va pas ça mususu ba bela ba maboma kama galo kwa neti ne tantone ko soma bilamba tombola na zan tango zokota zan wa yaka emone lamba o ape manda alataka emene alata batekelanga elamba era na miso ko molili o ba bakela mama beso ko matibisi tango biso zo de ban po bolonga ko mando tapa to mais o lilo bateke na sombini pantala jean me ba bamba na tisi awa yala o ma peleke no neti mutu akwesaka nde nzoto na ye obe bato nayebi te bandeko pantoni batekelanga meyoka na nsima levis nasoka chemise mosusu boye ya bana basi me nakola mibali omona chemise batya mapapu lokwa mapeka masasa osomona chemise ya mapapu boye lokwa baserese bagumba yango be me nakola mibali batya carton na repassage chemise pantonga binoke nango mpe na misi dimanche nafonga natombola chemise ya bana 8 ans nakola bata 32 ans batakisa se baba maître plein maître bateyoka ko fungolanga te toto ba mundele sa balomo ke utika Paris sika sikoyo wala ba griffe moko yao soki Jean-Paul Gaultier yo moko bina dondu yao na dondu bi michi ba batekele po zo kumbo ni ta bi bombe ko to bien combien ça on kakola yo zo ngatoka na kosiba bango ndo ba kosi mboko bisi nane démarrer na zandu te po bolongwa déjà makine songa ka one tutu ko timbi talana donc zo table ko zo kaka yo mani ka bisi bako wana chauffeur bakosi yo kaka wando wanga na monta osoma $10 o me ko kaka 5000 5000 pamba oka soma 5000 ça va mais quand même un bon ouais l'ambé vous a table 2000 francs kaka moi était après 5000 tu fais ça à 4700. Donc on $10. $10 wala zo nyonga la mutema wala passe. Bon longwa siko te na bosa de loko moko na tala okino ta place ba sa ba panzani. Mboko yo. Ozo na bisi motema pi bololo. Ngana kitana e makolo. Na zonga ta 500 na bisi na makolo. Yako senga ta na nguba. O mboka tala mboka oyo eza na mikumba tomoni Congo mpe bongo eza na charge makasi Congo fo bamema biso nyonso yadesi mobimba mpe na molongo ya priere Congo ekokwela lokwa délivrance bru Congo ekoyi tobimi nani tobimi wapi nayebisa yo mboka eza na bampani moko sérieux omona bamutu otambola nzoko otambola na bacharge na baproblème eza na badifficulté moko impossible mpona kolobaka ke omoni vi tosenga vite nzambe natia botika kopesa sata valeur kome mosala nzambe okaba ministère likola bomengo degré elekelaka nga nayebi kala so babengi yo pasteur seki faut ke konyokwama okembi sapato ya pasteur nayebi coordonné azoboya yango nanga mbongo me nasimbi bisika nyonso nakotushe wapi epuis sapato nebuka femelle ya sapata mosala nzambe fe buka batonga ya crochet wana so oteka tout ebukani eboya cirage on dirait milimo o mboka tala iloko maka dadi mututuka pasteur pasteur okomi na ampleur vraiment boye bakotambola epuis na bino tumekaka pasteur boza mitema bapaster tocomprendre bango te paster pasteur angani te bongo eza banani bandimi bandimi baza aveugle te baoyeba te ngai namoni kutu na bapays moko boye batindenga bavideo ya mosali ya nzambe azokotisa bato na babase mpa sukola bana basi mpoka bana basi bakweyaka mbangu boye mosusu mama prophétesse azomesa bandimi mabele onction mpo bika fomela libela kiti mpona kwa mwana moke mela
wana mie mobali ameli ameriti akangami yoka onse ekoki mboka komi boye en tout cas oyebi ke nakalaki na leli na bi mama na mboka bobanga nzambe ko bandeko totambola mabe so ozoluka mbongo bakopesa ebele tala zala moyibi kotela bato na ndako nzambe akodefendre mbango oui ke oya oteya nzambe moza na makambo mabe nsima mama yani eloko eleki mabe te ozomema bible mais oyebi ke okota na baloge naokoso te ozofaire voir bato ke oza na nzambe ozoteya miracle ozoka nde miracle wana eza ya nzambe te esalema meme na bible na ntango ya kala moko azala koteya na kombo ya nzambe me nzoka nde mabe batimbelaka ye onode akoma aveugle nasela bible bati lelo mais lelo tomona ye mosusu bayebisi parce que prophète alobi ke na okoma baba akoma mpe kaka baba ata azoloba wana kutu makambo ezanga ntina problème sérieux eza nde ke mosali ya nzambe oyo ozoteya bato makambo nayoka bele ava teya kotino na beti dembara noir bien noir ntango video besikla mofe mabouge monoko loka azobrote abwaki mofa ntango kolata manete temi na chair nzonokati action nzoka nde ya drink ezotravaille mosusu ava kota boye de bière nazoyebisa yo clairo pende kakokota to ya moto elamusa barévolution koutilize babokali moko boya bajus na bapipete omona batongo na kati yo biloko wana yokasa neti dadi omela jus nti okomela babiloko na tete oloba pourquoi ozosala boye mpo na nini mon frère mosusu okomona donc aza na nzambe me na nsima kenda mpa mama moko boye apesa lilanga obi lilanga soko nabika 3 mois atobombaki mbongo ya ndako fo mpe opesa motema ekomika moto nakende otikela nakende otikela bango te bandimi bakoma lokola obi na église onga tokita atotamboli na vérité te soki oume na losambo témoignage feya nzambe asalaka te mpo topriere malamu atalaka oui donc so priere otambola no na vérité te mais oumeli kaka na priere nzambe asalaka pourquoi abi ayekela mu na nga susi na ye nakokisa me kokota lola koya te lokola ume na okende église bato amoniki ayaka na église napambola mpo kaka ke ekombo na nge esambwa te normalement nopolele nzambe asalaka mpo na malamu te mama motu malamu na mokili aza te ndimela nga oui, si on s'en a été là, on connaît, même si la pasteur a besoin de passer. Maone quand sala. Yo anti ko umela tito communauté ça nzambe ka eza mawana ebele to lia mabe ebele ba bien ko leka biso so tali bazate combien na bana ba patron ba kende ba mboka ba lia kitoko ba kufa avant so tali yo nanga ko vivre moko ya mikakatano otali famille na bino moko tala ko musika même o ma kina famille oli kama $50 ba ko sundola nga ba sundola yo balingi kana fufu ekola dia to ba tiela konde kanti balingi yo de poka dia ta eza dia ta toke obunga te moko bamba biloko malongo kutaka koswana omona otenda musu bo pimelenga na kokomba te po batali biloko malonga ba livrer yo ba sacrifier yo kotaka ndaki ali aku kuna so moni batikelo pondu no mingi tuna kata ba solo na ba solo ba pondu mo tonda ba solo sama baku biloko malonga batika te ya malonga ko sina soso mikila okutango esili nyoso ezaki muketo kanza olala kuna olala place okendaki soki pondu ka 10 € ya pondu na ezali tana bokali otala bebo solo na solo soki tunda biloko kinini wana basi bafufu na bango na batikaki ya masango babakiselo likolo ndira affection fungolaka nyonso wana yayo lia tonda donc bakabelo bololo vraiment pasteur John avant de continuer nos signes vraiment souhaiter lenga berger Benjamin joyeux anniversaire le journalier vraiment joyeux anniversaire nzamba pambo na berger Benjamin kitoko na profiter pe kolobela casse gold moto moko mikolo bato bazo ebate en tout cas bato balandango casse gold frère moto casse gold bosomba ngo na kisasa croisement kindu bokasa numéro 53 na Barumbu bokeni na prix ya moins cher comme ma 4 personnes sans chaîne tender et même 4 personnes 4 moto kiti nango o ato memi 4 pona mbonja poko ande bato basaki bele bo charger ko kitoko puis na prix assez on a le bika passant vraiment yango wana kando pour le billet berger Benjamin joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse vraiment l'homme kolomala nzamba sali vraiment oumela longue vie à toi tozé longo